bien, merci beaucoup. Dernière rubrique invitée avec Papi Diosso qui est avec nous. Merci à Guélor Lutula, les parsecs du chef. Guélor Lutula, les parsecs du chef. À part à Joël Pembele, également Papa Billy Kikouni, les dragons. Papa Billy Kikouni, les dragons. Bambo Tenayope Ebele. Joël Pembele salue le père Emmanuel Didier Mongondo, prêtre exorciste au sanctuaire Sainte Philomène. Avec son assistant révérend diacre Jean-Paul Mboyo, avec les parsecs Gianni Kungulu de la part de Joël Pembele. Alors, je voulais également souhaiter une bonne fête à collation de maternelle. Bonne fête à collation de maternelle à notre enfant Malonda Fundi Majaliwa. Malonda Fundi Majaliwa Emmanuel Boss Igwe. Donc, collation de maternelle Kitoko. Vous avez invité les samedis Oyo. Donc, demain, Mwana Yanderona Biso Toms Malonda Bambote Bele Sikozali pour la collation de maternelle. Ya Mwana Biso Malonda Fundi Majaliwa Emmanuel Boss Igwe. Merci beaucoup. Papi Diosso. Bon début de week-end. Merci beaucoup Laurent Fabrice. Bon début de week-end Nayope. Merci pour l'invitation. On a profité de micro Nayo. On a fait ça par communicateur. Nous sommes Union Sacrée. Mbote Bisika Bazali. Namoni Adjonanga Pati Malanga. Dieudonné Bainaka Bongo. Namoni Ba Ousmane. Namoni assistant nanga personnel. Oya accompagnanga partout. Gomez Chimanga. Donc, tous les communicateurs et Union Sacrée ont Raimoko Papi de son Azali Kokamba. Mbote, bon week-end, Bisika. Biloko Kaleza Gite, et Salemika Rapona, Yamaba Kanyaka. Non, de Laurent Fabrice, il faut que Bisso Tozali, jeunes volontaires, Tozali, ko soutenir, peut vulgariser l'action du chef de l'État. Mais chaque fois, dans l'ingo bande d'émission, on a se présenté, Nani, Laurent Fabrice, Ayambi, Maître Papi Diosso, Ngandoumène de la Bouenda, Mingi Babi, le prophète politique, troisième intellectuel de Kabea Kamanga. Nazali, secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques, il y a parti à NCL. On a profité de sa président national Gilles Bavo Mamba. Mbote ici que Zalina Banagno soya à NCL. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, président. Maître, Naïbi le logo Maître Papi Diosso et Sali Bissobia. Bonimboga na au Congo. Mboka nangai. Kende mingi sur le plan social et au Sahara bien. Exactement, Naïbi Sakayo. Mboka nangai. La minute où tozali na temps ya kokoso par rapport ya makambo ezali koleka na est ya mboka na biso. Mais heureusement nzambe ayokaki kolela bana Congo atindeli biso mwana mboka o tobengaka machi o azali na volonté azali kotia ba énergie na nyonso en place pour que kimia ekota na est ya mboka na biso. Moni na uti kolanda awa sur votre plateau bandeko na biso ya FCC, Oyo Bazali, na sonité, na comprendre que ma côté kindoki politique pour na soutenir Ngambouana, toujours comprendre Bango parce que Bango, Moutoba Memela Kabiso charge ya M23. Et les lots biso, tozali na devoir wana ya ko éradiquer ba groupe nyonso wana ya kindoki ba ibazo kotungisa population na biso ya est na mbonga na biso. Donc le président Félix Tshisekedi azali na charge ya ko éradiquer ba troupe terroriste nyonso wana pour que kimia ekota vraiment totalement na est na mboka na biso. Sur le plan social ndenge olobaka na ebisaka yo biso toye tokuti mboka na kokufa. Toujours. Non. S'il vous plaît. Et l'oba JB. Toujours. Non, pas toujours. De Laurent Fabrice, il faut baï Congomani ba comprendre. Nazo ebisayo régime il y a 18 ans et Bomakamboka. Na personne d'Akisa. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Laurent Fabrice? Ba société nyos à l'état ezalaki par terre. Ba tomboli ba biloko na bango privé. Ba port nyos ya l'état par terre. Ba tomboli ba tongi ba port privé na bango. Imaginez-vous, bato bakoti na bokonzi baza na eloko te, mais bako zo courage ya koloba que eza fui il y a 20 ans au pouvoir. Lelo kingaka tizo nga bato apprendre un peu des choses que bazali kotunga barrage kuna. Mais quel est le barrage oyo bango en tant que bas dirigeant, ba ancien dirigeant mboka na biso, batike la population congolaise.
tolandaka na yo na 2006 tozaka na Kinshasa awa président honoraire akosaba na Kasai ayebisaka bango que na kotonga barrage shit Katende bokozala na courant mais tilelo esalemate bana Mbujima batikala bana Kasai espace Kasai batikala na molili awa na Kinshasa. À l'époque, l'interprète était le président Vital Kamerhe. Oui, à l'Obaka que Kabila a Kotonga dans chaque province. À l'époque, on avait 10 provinces plus la ville de Kinshasa. À Kotonga, dans chaque province, une université moderne. Mais, basali 18 ans, tout la communauté réhabilitation, il y a université, il y a Kinshasa, Oyo, donc, il fallait Félix Tshisekedi ayapo bachata bopeto na kati ya université wana. Donc ba FCC ba le kakapona ko brandir moi famille ba paperesse na bango ya 250 promesses à chef de l'État ezali soni pe mawa. Donc wana tu ezali m'excuse pour la justifier échec ya social ya peuple congolais papi Diosso. Non échec ya social ezalité. Na personne d'akisa ezali parmi cheval de bataille ya mokonzi mboka. Mais au moment où on a le comité papi Diosso to lo ba échec quitté. Laurent Fabrice na to lo ba en cours. Non, na ebisi oboy. Na ebisaka yo sur ton plateau. Est-ce que c'est au même moment où babotaka mwana atambolaka le même jour? Non, il faut un processus. Baboti mwana lelo mwana bandi komela mabe, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le premier pas au monu que il y a eu augmentation il y a ba recette, la entreprise il y a l'État. Et puis aux mona que tous les fonctionnaires de l'État vont bénéficier d'une augmentation sur leur salaire, il y a 30% et d'ici le début du mois d'août, on va atteindre 40%. Nous sommes les autres qui sont dans la sociale et à peuple. Très bien, Foufou, Lipa, Mades, Ndunda, Pondu, si les dons à Sanya Congolais, papi de société. Quand on va social, ming, peut-être on a bilo. Le pourquoi? Nabanzela. Banzela passe na kati ya kosala. Oui. Na yebiso siko pourquoi Foufou na Thompson wana ezali na kati ya komata. Le pouvoir il y a 18 ans tango ba bomi ba société. Kostarana te na matembele mati. Nazo kende nyoso. Na biloko. Kasi matembele. Bande kona biso esika kingaka teza wana bande kona biso bandaki ko kolona matembele wana. Bato bazalaki kosala bilanga olandaki bato oyo bazalaki na kingakati babengani bango basombi place wana par force oyo kozwa $50 oyo kozwa soki combien basaleli bango bamikanda pour que bazala na voie légale. Omoni bandeko na biso nyonso bazalaki kolona matembele au long ya boulevard Lumumba. Mobila bengani bango pona kocha babiloko na eo ya zocha wana siko matembele eko matatendengeni parce que tant bozo bengana batu il faut bozwa disposition ya esika nini bokotinda bango pour que basala bilanga wana ozo comprendre. Mais si les sociétés de l'État o ezalaki o ezana makoki ya kocha ba prix ya biloko na ndenge sengeli pour que mutu nyonso asomba eloko wana okomona que non bango ba kei ko signer ba contrat en tant que l'État ezala alors que ezalaki ba société privée na bango. À l'époque bato ba comprendre até ba société wana tango bazalaki ko teka biloko na ba prix ya se ba bandaki ko futa mpaku ya l'État te mpaku ya l'État bandaki ko kende na mabenga ya ba privé. Totiata bon une autorité ou yazali influente a yasololina ba chef ya ba entreprise wana non oyo tokaki ko kende comme taxe na impôt et qu'il na poche na ye. Donc bango ba kokaki ko kotisa ba carton ba tonne na ba tonne et puis bateka ndenge sengebe. Mais tango siko Félix Tshisekedi ya yalo il y a coulage de fonds boyo ndenge nini ba mbongo nyonso kokaki ko kota na caisse ya l'État na trésor public et que de na mabenga bato to zipa madusu wana muto ya bandaki ko kotisa par exemple 30 conteneurs à futa yelo côté sikoyo lelo ce qui a cotisé 30 conteneurs il faut afuta mbongo. Est-ce que muto na koteka même prix? Non. Donc il faudra l'État a sa disposition nécessaire pour ba entreprise ya l'État wana normalement pour que ba biloko nyonso ekita. Donc c'est par exemple likambo ya OGEFREM ozomona que tozana ba ministre musuna kati ya union sacrée au bazali ba hypocrite batindami pa ba président bango pour que ba ya kotia bateau na roue ya président. OGEFREM c'est les transports. OGEFREM c'est le transport eza na ba mwa makabebele nani non c'est le ministère dépend oui et là le ministère là bon on a autorité de tutelle na yango autorité de tutelle oui alors au moins je dis pas aucun de oyazali na partie ensemble pour les Katanga ya Moïse Katumbi donc azo changer batuna mutu ya OGEFREM sans pour autant respecter les statuts où ils allaient corriger OGEFREM. Lelo
baye kozongisa un intérimaire oyo azali na 75 ans muto azalaki déjà retraité alors que muto bandai ko sala intérim ezali lem sikamone oyo asali 2 mois mais asali ba réalisation ebele oyo ba prédécesseur na ye ba basali atate donc ozomona que ezana bato mususu oyo bazali koya koyinisa mokonzi mboka par rapport mais c'est l'union sacrée ba fait bino vision exacte non l'union sacrée de Laurent Fabrice mokonzi mboka chaki mbela epa ya bato nyonso boya to vanda na mesa moko to solola to mona ndenge nini to kotombola mboka na biso mais seulement bato wana oyo bazalaki na ngambo wana bango bamoni que non avantage na bango ezali lisusu te baye ko patama na union sacrée pour que ba immunité na bango ezala kaka toujours maintenu et puis toye ko découvrir que bango que non bazali ba ya bana Congo donc toujours découvrir que bango muke et puis to benga na bango lokola ba chéribin okendo na bazaba ministre oyo kutu il faut démissionner na kombo ya collectif ya communicateur ya union sacrée biso tozali ko yebisa chéribin okende a démissionner parce que azo décevoir le président de la République. Alors bientôt toi aussi ça pendant ça la résumé à Maramelo mona kanye pa na yoboza na processus. Alors processus si ça prendra autant de temps peuple congolais a de la paix autant de temps tire aussi ma procédure bola avec sa processus bolanda. Tozali na kati ya mandat na biso. Olanda qui le président français a l'obak que ce n'est pas mandat les prochaines ici là 2023. Mandat na biso 2023. Toujours renouveler mandat na biso na 2023. Ah bon? Oui. On assure. Je suis un prophète politique retenir yango. Tozana candidat mon côté oya kuri. Et monsieur dans la YouTube dans Obomba. Nazo yebisa yo ngai ba prophétie nyoso na lobak ke okusamaka. Ce n'est pas pour rien que ba benga nga prophète politique. Ayebisaka Martin Fayulu Marate kokisambaka na ebisaka Moïse Katumbi andimarate mais aye kondimasika donc tout ce monde là me reconnaît en tant que prophète politique yangonde nazolo ba sur ton plateau en tant que prophète politique et en 2023 candidat mon côté à koki côté les maliboso ya Félix Tshisekedi peuple bazoli a bien azola ta bien azola la bien yangola peuple yemoko mi partout na le bien peuple yemoko lelo Laurent Fabrice nani akokaki koyeba que bande ko na biso a FCC bazalaki na carte visa nani akokaki koyeba $50,000 qui paie ce qui Félix il fallait Félix Tshisekedi aya na pouvoir poto yeba que non bato wana bande ko tambola na carte visa nani akokaki koyeba que ba détournement ezosalema na niveau ya gouvernement pe na ba institution mususu il fallait que Félix Tshisekedi aya pour que à faire découvrir na population congolaise que non voilà ba politique bazali ndemi bazali ko yiba mbongo na bino c'est comme ça que biso toye peuple azo mona bitumba biso nyonso tozali ko bunda je te rassure que peuple azaka kana confiance na mokonzi na ye Félix Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup. Alors merci Nabino na OPC de Lobasuka bota la de partout en Europe. Je salue Yemoko Louis Van Dop bi mystique bolanda biso toujours na Paris. Louis Van Dop bi mystique bambote belé et ce qu'on a biso na Paris également. Je salue Richie Masika, mon vieux boulevard des stars, Koloba catalogue, Koloba collection, mon vieux Richie Masika, Bambote Belé, na maman Olivia Djembe, Bambote Belé, et Sika Boza, Bozo Landabiso. Merci. Na Junior Kilabax. Junior Kilabax, président fédéral Moamba du Congo Uni. Donc je salue Junior Kilabax, président fédéral Moamba du Congo Uni. Merci beaucoup. Alors, Papi Dosso, Tokomi Nasuka, je devrais, à le principe, qu'aussi ça rend à 45, mais on est obligé de terminer ainsi pour laisser aussi la place aux autres. Lilo Basuka, comme ça, tu clôturé. Tranche matinale dans l'histoire. Lilo Basuka, Nazali, copie sa message dans le peuple congolais, nyonso. Bazala sima ya FRDC pona musala bazali kosala bitumba est mboka na biso bazali sima mokonzi mboka pona effort nyonso bazali kosala et puis nazali ko lancer message na ba parlementaire na biso ba modifier ata constitution pour que tokoma na régime présidentiel parce que na kati ya parti politique na biso ANCL to lobelaka yango que il faut tokoma na régime présidentiel pourquoi parce que rapidement ce qui otali lelo nazo porter avoir ya ba congolais nyonso mais particulièrement ba kinois likambo ya Zando de Laurent Fabrice tikelo depuis ngobila buka Zando lelo Zando ezate au moni que ngobila Zando kola moyine ya peuple congolais aye pour que aïnisa lisusu président de la République et pas ba peuple naé combien de mabota babandai ko vivre na Zando mais lelo 2 ans soki une année quelque chose comme ça Zando ezali par terre yango ne tozo ko senga lisusu na ngobila pour que
a démissionné. Pourquoi? Parce que likambo ya Zando et bandi ko sala déjà évolution des travaux. Papa, il faut qu'on dans la mise pour ndima. Kende sur le terrain au moment que misala wala ezali et nazo yebisa de Laurent Fabrice. Maintenant to yebi ki baza ba malin. Ce qui misala e bandi na Zando. Tant mieux, mais c'est que nous demandons en Ngobila il faut démissionner. Oui. Donc biso pas communicateur et union sacrée, nous demandons à ce que ministre papa na union sacrée ezabatu union sauté bazali ko tambola selon vision à chef de l'état. Ministre Chéribé Okende gentiment Ngobila Mbaka nde tozo senga bango ba démissionner parce que bazali ko montrer na peuple congolais que balingi bangote. Maître Papi Diosso, merci beaucoup, président ba communicateur il y a union sacrée. Merci beaucoup d'avoir Kin Matin de cette semaine et salut Bisso, vrai bien. Donc rendez-vous pris dans les jours qui viennent. Merci Laurent Fabrice, nous allons reconnaissant parce que à chaque fois aux Arabes nous sommes disponibles pour que tout décrypter l'actualité il y a Kin Matin. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale. Je reprends encore je suis obligé de terminer à 45 parce qu'il y a 1h15 de Kin Matin. Nous sommes en pleine émission, laissez-nous être concentrés. Nous avons fini, lundi vous aurez Issa Salon.